Congo France. Ekara Molai. Cause.com. Site ya Kolo Masola Danger. Masola Kitoko. CongoFrance.com. Affaire au master et premier en autre les casicos tout comme akele na au prison batu bakoti ba pandi ba salignon so en fait lora tozana yoza prisonnier moko outi kuna o éclaircir biso na ba problème o nyon c'est autre sala makuna ya ni événement to sala makuna so mobilité o dai événement bandi biso na 3 ans kuna pongi on a pongi do toka kama kelele elle a pavillon 7 batu ba buka makelele bobima boya siko biso beto mama ko tali beto la mukina pongi total bena maduso bena ko batu bena ba bima biso beto bando buka to buki no premier gré to buki no premier gré to buki deuxième gré to buki na porte centrale o ya centrale coach a biso mama to ko me to kutena batu pavillon 11 ba uti likolo ba so ya kitu baba utare baba zalaka pa lamba ba so ya kita na pavillon de to sangani ko me to kota couleur ya 10 poto bima to ke pavillon uti poto zo ko entraîner biso ya bima siko to moni siko kuna ba moto ko mo betama ba bamba bandika na ba mi bandika et ils exploser le ko la bombe donc c'est la première fois na moni loko ana le veneme salami kuna tito bimi totawe ba soda mwana tsi bango to batandami be ba machete na maboko bakangi ba kitenda rouge na mutu bobima prije sili kabila saka na biso kabila linga mo biso banani bobima bokende mutausimba bino azate mutausimba police so abeti masasi bamba sasi ebeta tendika police badaye babomi bana mura o babomi ndete o baboma détenu o te babomi nde ba soda baonde badaye siko biso ba auto sauver to komi na palais to ngande na komi na palais boye donc sengo dana ke mona suma sinanga na mwana nga pona kota kuna tonde na bwe na concentré yo mapena donc c'est combien les années comme donc so mina lo bagene tina ke na banini bena beti 5 ans donc normalement ndenge au lobby na biso eza vraiment batu ya mwana ntemi mutu ba eko sala attaque wana batu ya mwana ntemi nde ba eko sala mwana ntemi vraiment aumela do yende pena l'accès gende tite ya guerrier ba minduki te macheti kakata tramotina pena mutu carré ba kitenda rouge na mutu bango tu ba pine pelami ti bisonyo salto sali to bimi do mwana ti edika penda alibanda Frank Dongo alibanda o nani o mutoni ni bakanga bandikala ezo panzami ya donc c'est vrai que bo posant nyonso position tigali vide donc na kati ya position soko moni mutu seke bembe soko moni mutu na kati ya position seke bembe ni mutu bato nyonso kabila kanga ba alibanda bato tout ba alibanda donc na mission to alibanda na mi libérer mais kabila muta libérer te ngamo na mi libérer. En tout cas, merci mon frère d'information. Mukiri rande yo kisiko yo. Marambo sur les kasiko. À vous. Congo France. Ekara Molai. Cause.com. Site ya Kolo Masola Danger. Masola Kitoko. CongoFrance.com.